L'histoire du journal de Kina TV voisine amemisanga ngambo atia poison na biloko na bandai kolamba ngande nazwa problème libala nange kufa juste ka pona kuanvier bandeko oyo ka lisolo oyo ekomela ndeko na biso na Kisangani azalaka imprudente si je peux dire azalaka distrait kaka mokie eloko wana ngai na yo il faut to éviter kosala yango to suivi l'histoire du jour ndenge moto amema na likambo ya yeba te yaya okei kasho na likambo oyo yebi te ose salema. Suivez l'histoire du jour, on se retrouve juste après la pub. Suivez. Concept TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala décité awa mwasa mayele nda kosala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke mokozala deux cités afisho nde makambo afisho oza danser. Hema deso bana Mama Denise l'a dit. Député à super wax na lobby super wax super lemba te bandeko so wana posa super ya original benga Mama Denise led na de bundes 100 € ya pamba kotindela super mboka nyoso lingi so pour bike Mama Denise na mona na 50 zwa na kobakisa 50 tango zo bakise koki 100 atindeli olipota na ba mai nde ba mai ba agwa nde ba agwa ba delo nde ba delo ba wati nde ba wati so ko benga kotindelo ba photo vraiment de tolobi karake ye penza azali député à Basuki. Bonjour, bonsoir, ça fait vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit qui n'a donné quand notre était là Kema Fumbe en direct de la Suède de gros coucou na abonné nyo sa diki na TV partout dans le monde ici Kabozali et je dis bienvenue à ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz, bien sûr, la montre sur 4x4, double pression. Il y a Suède. Kimi Makeneshi de Panama. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya monde entier. Boyoka lisolo. Bandeko. Lisolo et salema kina Kisangani. Par rapport à live, oh, eleki hier, na prometa ki bino kete na kobetela bino lisolo yaya ezana ndeko moko mwasi na mboka Kisangani vraiment nzamba salaki ngolu azalaki na mobali bana bango mibale mobali ande komonana na mbongo ta mobali aomona na mbongo bino moko yebi na Afrique surtout soki mobali aomona na mbongo ya eza ngambo ezali kama basi nyonso to ba fille miso kaka boye ata benga ko yaya benga ko ser aotala kaka donc to puta na ka na ya nani na couloir au sentir ngai bandeko mwana mwasi wana afandaki kimena libala na ye bino mo boyebi pe ba famille na biso susu na Afrique soki mwana na bango azwi mama koya mama bokula nde kofanda wana bandeko mibale ya mibali ya mobali bazalaki wana na fille na bango moko azalaki wana. Donc au total 4 personnes na famille ya mobile. Famille à moi si, il y a d'autres familles vraiment ba se respectaka. Balingaka na bango te et puis ba boti mingi balingaka te kete mwana bali bazwa mwana moka mwasi bake nokotinda ye pokuna beau frère kenda ko finaka mwana na bango kamulaka.
bato mingi ba comprendre na bango abiki te yenda bali. Il n'y a pas de choses, il y a des si on litabisi te. Pour na bana mingi bazalaka bise. Ndende kona biso moi ça kenda libana. De temps en temps ba famille na bande ko ya. Mais ko fanda penza na ndako ya mobali ya mwana. Ni bande kona ye ni baboti ne bande ko ya ka kotala ye. Bande ko nzokande voisine. Moi ba jeune fille bazalaka na ba lula ka mobali na ye. Mobali na zaki docteur. Na cinquantenaire ya Kisangani bato bafandi na Kisangani ba makamla championnat zolo hôpital la cinquantenaire za la peine Kisangani. Le monsieur il était docteur. Bino moyebi docteur Afrique cela veut dire azana mwa ba cop azana mwa makambo belé donc bandai ko mona na kantu bianza makute bandai ko mona na de temps à autre donc mona kete ndako e mona kan mbongo e mona naka ndako e mona naka na mbongo e mona naka na mbongo la championne du vécu. Mukolo moko mama docteur donc moi c'est docteur azolamba na lopango na ye portail ndako munene moi pembeni wana basana baneti moi baseli tolo ka umbule zobeta moi ekota te azolamba wana. Il y a une de jeunes filles na quartier à côté na lopango mama docteur bonjour bango bazalaka na bitidi ya kotiaka bidon maya malili batie mai baye kotika wana ale air moko bakoya kozwa donc la fille esa yebaki horaire ya ndako wana ndenge ezalaka bandeko na yebi pete soki toloba nini ba makambo ngo matata kaka ayabi ke no ma docteur bonjour na ye kozwa bidon na biso ya mai ya malili bandeko mama docteur abandai kolamba makusa donc afandaki na bambabola ne mibale azolamba biloka kulia bino mobo yebi babokilo mingi bazaka na bango lolenge wana zande kuna na salon télécommande na maboko yondo za boyi pona nini babala yo lamba kaka otie esika otiaka bao bakoza na posa kolia balie tobande kotonga voilà tobande kotonga pour la championne si tobande kotonga belle famille ezalaka ndenge wana oya componente au moment neti kete le kwa ndeko na banga sala yo faveur po abali et pourtant c'est pas ça to sala ni ba faveur akute na mwasa malamu ngapi na kute na mubala malamu ndenge wa alobi la championne ndenge zalaka atelemi bandeko atiki nzungu ya biloko likolo ya makala atiki nzunga biloko likolo ya makala nzoka mwana mwasi wana voisine moi jeune fille oya zana temps nyonso akozwa mobali aye moko ayebaki deja ba ero ya kosala ba biloko wana tango ya koti kozwa maya malili jeune fille wana oya kotaki yenda kotaki mais mususu atikalaki na musika zo surveiller mouvement po ba ya kokuta ete kele mususu azo simba nzunga batute ya zo tala na musika ya zo sala opération na si bo comprendre ngai la fille atia ce qui poussière ce qui nini na yebite donc eza ba biloko o ba pesa kiye po ye la fille azwa libala bandeko la fille azwi bidon mama docteur abimisi bidon malili na congélateur esika batiaka apesiye la fille abimi akei mission accomplie na camarade bandai kosala ni kolornier o azokengela kete ma docteur abimata ya kosurprendre ye bandeko balambi biloko balie mutu nyonso alia biloko wana libumu elekana na ndenge akosakana te libumu mama bokilo na garçon moko azali leki ya mobali na ye so ya bango libumu elekaki ya bato nyonso ezalaki ka diare bandeko na bana bamisusu basala kaka donc naloba na parcelle po kuna occupé bazali na toilette mibale moko ya chambre moko ka ya bato nyonso libumu ya mama bokilo muchopo na ye baluka na ya beau frère na ye leki ya mobali mpe muchopo baluka bale reste ezala mobali na ye ta ye moko libumu ka pasi yaya ntango bakimi selon explication oyo bapesaki
babi kete bolie biloko ya mabe bino boyebi na este ba examen ya poison basala poison batala bakuti bango na poison na nzoto bandeko tango mobali ya mama docteur azana mama na ye na hôpital na ndeko ne ya mobali ba famille mususu ba yie bakangisi mwana na bango donc belle fille bazui la fille mama docteur bake na ye bayelaki basoda bakangi ye bake na ye mwana mwasi wana alala na ye te so na kobenga ngo garde à vue soki ndeni nayebi te bandeko eza lisolo oyo donc tozalaki bavoisin toyebi ke eyindaki mais na ye te so babenga ngo gendarmerie so bakobenga ngo garde à vue je sais pas mais la fille azalaki kuna famille ya mobali bakangisi ye mpo ye nde alingi asala nini aboma famille mobimba ntango baye kosala examen pour la deuxième fois babiki te eza mpenza poison ya poison te mais bayebi ndenge nini te mpo monde ezaka pourcentage neti poison te neti nini te mais liboso balobaki poison mama bokilo michopo ya libumu elingami akotaki tina nini o na soki scanner akotaki scanner bamoni mpenza oyo ya mobali vraimen bango bande kobaluka libumu ya mosusu wana bato nyonso to ezalaki adiare mais ya bango c'était grave bandeko ntango mama docteur alali na prison bino boyebi mboka na biso état de droit eza makambo elengi te eza na basoda bapolisier soki basoda basabusaki na mwasi ya docteur balia ye mwama soki 5 personnes mobimba donc c'était trop donc elle était tellement émotionnée que bazalaki obligé balibere ye famille na ye ya kozwa mpo mema ye na hôpital bandeko talaka basoda le mosu atika mwasi na ye na Ituri kuna atika mwasi na Sud Kivu aya nde mutation sikoyo ya kosisa kanda nyonso tona na nzota mwasi ya bato c'était grave donc la femme était violée ebandi na mokonzi tina mbolombolo 5 à 6 hommes comme ça donc likambo mpe ebombamaki te famille ya mwasi balobi mwasi babi ayebi likambo te bandeko bazwi mwana na bango bake na ye lokola ezalaki kisi nde ya kopanza libala na ye fale ya na nzela wana yo moko oyebi mama bokilo alie biloko na yo nde mochope tobo esali nini etourne moto epa asalaka mbongo mwana na ye ye nde atangisa ye classe ye nde akomisa ye docteur yaya mwana bato akenda lokola nzoto ezalaki malamu te bana mibale oyo ya ye bazalaki nanu na ndako ya ye na mobali na ye la fille bandeko la fille akomaki kaka va et vient 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 mama bokilo oyo afandaka na cuisine te oyo asimbaka mbabula te ntango mwasi mwana kei akomi soki azolamba wana lela fille akoya aede mama bokilo alambela ye fufu etu etu et pourtant baza na fille oyo aza propre age moko na ye wana nde docteur aye kolingana na mwana mwasi wana yaya tango docteur balingani na mwana mwasi wana yaya emo ezalaki ebele mais docteur franchement ne me dis pas ce que je vois là ne me dis même pas donc ozomona niveau ya docteur na mwa bano batrenaka na nzela wana donc ezopesa te mais docteur komi kobima na la fille docteur komi kobima na la fille na kombo ya noir docteur komi kobima na noir esuka kaka wana te bandeko yo moko bafille bandeko bafille ya Afrique esika mbongo eza yo so mona mutu zemi na emonani te baye kotika ye elle peut être en retard de 2 à 3 semaines 2 à 3 semaines okoki kobomba zemi me te baye kotika ye nora ya na ndako ya docteur ye wo nora abetaka kope na moninga na ye ntango ye azotia kisi wana na biloko soki poison soki nini ayebi te moninga na ye abanda ye kobunda po atala nini asurveille soki ke okau mama docteur aza koya ye ayebisa ye bandeko esika moto akufaka bato bazanga te nora sikoyo lokola ayebi je na bango basalaki camarade ne pire ye aya na lopango nora azolinga te donc akomi kolinga neti kosala nini kose détaché akomi kolinga neti kosala nini kose détaché bino mobika ba jeune fille bazalaki entre ba 19-20 bakoma na ba 25 ans aleya bandi koluba nora nde moto atiaki biloko na kisi
yenda teki kisi na biloko nde yango bande okobala famille mobala elingi yo te mais esika ofandi so ofandi bien atoke esika na bino na komini wapi ya Mangobo nde mwana mwasi wana mwasi docteur nde kofanda na komini na Mangobo bato kaka ya quartier nde bayokaka makambo basala nini bakomela epone pa na bango na komini ya Mangobo yo fandi awa mama docteur tala likambo nora makambo asalaki wana ezalaki po azwa libala asalaki yango ye moko te asalaki yango na moninga na ye lelo sikoyo akomi kolinga soki moninga na ye akotaka mpona na lopangu akomi kosala lokola soki nini pourtant moninga mpe asunga ye mpo azala esika ye aza wana me ye akomi kosedebarase na moninga mama eza na bato mosusu atatiaka monoko me soki amoni kaka teni oyo ya soda soki amoni kaka teni oyo ya soda oza na likanisi te soki amoni kaka teni ya soda vous avez pas l'idée soda tango ye bapolisier baye bakangi Nora te mpo Nora te moto abimisi likambo bakangi camarade ya Nora tango bamemi awangani mpe te awangani te abike wi ngai Nora ayebisaki nga nazala wana mpona kosurveille tango ye azokende kokota na ndako kopimasa bidon ya kotia biloko na nini oyo na nzungu me nayebi te biloko nini abandi kotia na nzungu me tango atie biloko na nzungu mato ezalaki kaka kuna donc bato wana nyonso ya lopango wana babela badiare tinde ebimisa mwasi wana na nini na lopango donc na comprendre ke ezala kisi nde Nora atia ou bien nde poison mwasi ya bato te ye nde bandeko eza nde boye na bapokwa kaka boye ale baye kozwa Nora kete toya na mandat d'amene il faut kende ko se présenter pourquoi parce que likambo eza boye mobali mpe alobi asalani alanda parce que si mwasi azalaki na zemi mwasi azalaki déjà na zemi ke mais qu'est-ce qu'il parle te bosakana na ngai te oza jalouse olingi kobomela ngai libala na ngai boye bandeko kuna epa bapolisier mama docteur azalaki bakokutana na mobali na ye sikoyo camarade ya Nora apesa na detail na mukolo libala ya couleur oyo mama docteur alataki apesa na detail ya bilamba oyo alataki na propre combien de minutes asalaki ntango akoti afongoli atie nini biloko na kati ya nzungu nde mikolo wana butu wana na poko wana famille mobimba diare nzambe nde alingaki te ezalaki poison te ezalaki kisi oyo bazwaka na ndako ya nganga nde epesaki nini wana efe wana juste mpona kobimisa mabe ya mwasi ke ye asalaka nini atiaka bichacha yango wana docteur abala ye mpona nini kisi yango kisi lelo epoli esali réaction wana nzoka mwasi abata ye biloko te bamama olambaka na distraction otiki awa kuna te mwasi abatelaka nzungu cuisine eza motu esika kokotisa esika oyo oyebi motu te esika oza mpenza na confiance na motu te otiki nzungu na yo oyo okoti na salon yaya soki mwana otinda za te azonga nsima mokili ekoma mabe koma oyo kotika cuisine na yo otiki nzungu nezotoka na moto okoti bandeko mwana mwasi wana obika intimidation ya basoda ya nini ya Congo nde ezalaka loba soko lobi te donc mutuka eza koya ozokende na nini boye Nora mpe alobi abandaki kotalela docteur abandaki okipe te nde azalaki na posa akoma mwasi na ye ezalaki nango likambo ya koboma te me ezalaki ka likambo kie mama docteur akende mpo ye asala nini aremplace yango wana nde esalema mais pasi na makambo nyonso to parce que mama docteur elle était violée par 5 ou 6 hommes comme ça nde esika problème ebandi mama docteur alobi te fo bazala pini bakenda mpo basalaki crime bazeli sikoyo babanda kosamba mais en attendant bazalaki nanu reteni donc Nora na camarade ni basala prison ya je crois 8 mois mpo boyebi Afrique ntango bakofuta mbongo babimisaki bana na bango mama docteur mobali abondeli na mabolongo mwasi alobi te na ozonga te ata mabe ezali
nde famille on se comporta qui ozonga te na opréféré na que le refaire vie na nga na mobali mosusu ke natalaka yo na ozonga te parce que eloko oyo osala non je disais toujours que j'étais innocente na yebi makambo te na yebi te mais muta ondima nga azalaki te donc na ozonga te continue bana mwasi na yo ngai pe nasali na nga vie na ngai mama na biso ntango makambo ekitaki esazwaki bana ne mibale oyo babotaki na mbane ya te na ngonga mokie famille epanyani po lopango ezalaki monene bandeko luwe ntango Nora na Zemi bakangi na prison mama docteur alobi akozonga na libala te mobali pa alobi bino nde boye kobomela nga libala nafandaki bien na mwasi na nga bino nde boye kosala boye kobomela nga libala avant wana nyonso tu wana avant makambo bamai kaka ntango mama bokilo aye ezalaki bonjour 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 bonsoir yango na quartier moto akangaka suki te bakomi koya kokanga suki ntango bandi kokanga suki kikama derrière koti madokta nakoya na mwa bino natia mai mais avant bokilo aya likambo wana ezalaki te bonjour bonjour bakokota na opango kosala nini ana na ngai mobali pa ayebisi bango bino nde boye koboma libala na ngai nafandaki awa kimia na mwasi na ngai nafandaki nie ntango bino boye ezalaki ka barapport mwasi nasali boye mwasi nazongisi boye atiaka kisi yango na nzambe asali boye azongisi boye bokokangisa mwasi na nga sans même accord na nga nga nayebi te nakanisi te lokola matata ebimi mwasi akele mosusu na famille na ye bino boyebi ngai nazosokipe na mama ndenge azalaki na ta wana eka wana na petit frère mais bino boyebi boke kozwa basoda baya komema mwasi na nga sans koyebisa ngai ale bozonga esika bouta bozonga esika bouta ngai lokwa naza na nga na bana te mwasi mpe aza te inutile nazwa ndako ya monene boye nazozwa na nga ndako moko ya mokie kaka pembe na cinquantenaire wana kosala nini kosunga nga nasalaka bale retour ya mingi te kaka pembe na mosala nasala bandeko na ngonga mokie lopango esikalaki vide docteur ademénage esika ye moko mama badocteur na bana na ye misato bazongaki epa na bango donc mpona koloba ke tozala sage tozala prudent cuisine eza esika batikaka moto bitikela te oyo moto oza na confiance te yo oza kolamba biloko na nzungu na yo te ifo oza na confiance mokilo ekoma na makambo ebele otala mama docteur nde babeti ye je ya dada mwa bana moko abikie basaka ye na mokolo mpona nini envie jalousie ozololo eloka moninga aza nango oyebi teke te bakomi esika bakomi na babandaki quelque part yo na âge ya 18 ans 19 à 20 ans na si à 25 ans même ata oza na 50 ans nde oyo fosala nini obebisela moninga libala ozwa libala na nzela ya kisi estce zemi yango abotaki yango ata na ndako ya docteur te zemi ya prison ezalaka na baposa te kuna ezalaka kaka sola mafi na sola masuba eza teke oposa mabele nani oyela kasi yango nalingaki tosani topartage lisolo oyo epanza libota moko boye mwasi ake kobandela vie mobali mpe ake kobandela vie juste à cause ya imprudence mama na ngai Nicole Belo papa Alain Bondeke yebisa madame parce que na baafrike na biso kuna tokose retrouver mapango moko na balocataire etu mokilo eza mabe soki oza kolamba surveille nzungu na yo ti ekokita eza te ke ozolamba nzungu libanda yo kotina na kati kuna ce n'est pas parce que toza kobanga te même milieu bloba na nzambe lobi naso ozala prudent lokola serpent azalaka prudent cela veut dire atikaka teke te mabe esala nini ekomela ye azaka wana aza kotala mwa lititi moke ningani ye moko nyoka ata moseleke te akimi nani akoyeba le reste na nsima vraiment bandeko c'était ça ke na ngai toyebana kopartage na bino aime partager kozanga surtout kosabone te live eza lelo na 20h30 mwasi ya Suisse mama na Suisse na Angola laki mobali ake kotala mama na bango mwasi asutuki mobali asutuki mwasi akoma na Suisse bandeko ntango akei amoni makambo nyonso ezosimba te nakomi koluka mobali nde famille ya mobali ebengi ndeko na bango asala nini zala wana mpona koyebana kointervenir mutu mposa basi esila ye mwasi akenda ça fait des années atikala kotia mwasi na ndako te esilisa ye baposa nyonso to ya nzoto kuo mwasi abeta balaki yo papa j'arrive je vais aller rendre visite à maman
matin à aéroport à 4 février na Luanda. Ti Suisse. Émancipation de la femme. Natanga pale zaleka papa mikolo occupé te. Biso nyusu to beta na nini o moko. Beta na catégorie moko. Vraiment bandeko. Ozanga te 20h30 o kalisola mama Suisse. Oyoka. Femme africaine, yaka kotala mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bandeko eza super lemba te mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba agwe ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba watsa ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko monu esepelisi ya benga ko zanga liputa ya super. En que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndaku ndeko mama. Moi c'est indien alata lokola indienne. Moi sa mundima alata lokola mundibu. Bongo moi c'est africaine akolata lolenge nini mama. To beli ba femme sans complexe. Benga mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba ko tindela yo tina ndaku. Opesika 100 € super e komelo na ndaku. Ya boye bazui wapi yaya. Ata ozana ba super yaya ba bakisaka kaka. Ba maeze bele moya kotia nyonso ezate benga mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo po ya bien abuki mbongo. Mama Denise Lady mama. Soko tie ata o postile mama pona ba super ndongo buki mbongo facilité ba mama ngai la championne mama na ko voter yo en tant que